Bonjour, bonjour bandeko. Vraiment nalingai koloba na bino na bandeko nyonso bazwi information oyo te. Na sire ebele bazomona photo moko eza ko circuler na Facebook na ba WhatsApp ya pondu oyo ba chinois bazosalela bato. Vraiment bandeko na ngai eza na bandeko mosusu oyo basombi yango ezali vrai pondu te. Donc soko mutu lambi yango kolia ozoke loko mosusu. Il faut que ça la très attention surtout na babiloko ba chinois ba ko copier style na biso ba africaine. Style na biso ba africain ya ko sala la biso ba mikate ya ko sala biso ba pondu ba fumbwa ba mafuta mbila biloko na nyonso wana ezali ba biloko na biso ya biso moko ba africain. Donc ceux qui bango ba komi ko sala ngo bango ba komi ko ya komi ko ke ko sombe pa na bango bandeko il faut ko keba parce que ba chinois bazo sala ba vrai fumbwa te ba vrai pondu te eza makamsu bazo sangisa wana yango bozo mona la muki bozo kanjoto bien te ozo bela ko kende ko somba biloko pa bango kuna ba asiatique kuna surtout o eza biloko na biso faut que ça la très attention yango photo eza ko circuler na ba Facebook na ba WhatsApp ya pondu ezali faux pondu o ba chinois bazo ko la biso yango eza ya solo te to somba biloko na biso na ba maison africain to na ba maison na biso ba africaine oyo to yebi ke oyo biloko uti mboka et non et pas ba chinois. Donc le cas chinois azo boya kozwango epa bandeko na biso azo ninga ko créer epa na bango vraiment to se méfier il faut to battre la santé na biso dernièrement to mona ki ba loso la bango donc comme isu likama ba pondu to fungola misu to protéger ba santé na biso to kima o ezali biloko ba moins cher to kene ko somba na ba shop ya biso moko ya ba africain et kozala malamu mingi pona ko battre pe ba santé na biso po biloko na biso ba africain eza bio mais o bango bazo sala biso to yebite ce que ezali biographie. Alors merci beaucoup ezalaki bongo maman Nicole Moisanza o sala kabino émission tozo kende wapi alors toza wana toujours pona kosunga na pe changement de mentalité. Bye.